Salut la famille, beauté à tout le monde, shalom, shalom, en shalom à tout le monde, bonsoir, bonjour, ça dépend, il y a RO vraiment, bon, vous allez causer émission, la famille, on est là, famille Libota, toujours en famille Libota, les combats, des mamans belle vie candidat, patronne, la famille, vraiment si vous êtes pour la première fois sur notre chaîne, famille Libota News TV, vraiment, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification à chaque fois que nous postons. Vraiment, ça va apparaître sur votre téléphone ou bien votre computer, votre télévision. Donc, directement, tu vas nous regarder vraiment, tu vas suivre l'émission. La famille, comme toujours, on vient toujours pour vous dire des choses qui se passent sur l'Internet. Précisément, vous avez vu ce que j'ai mis là-bas. Il y a les photos que j'ai mis là-bas. Il y a des écrits, il y a des écrits vraiment. Vous pouvez lire les écrits là. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire cette vidéo. Voilà la famille. Et nous, quand même, c'est la vidéo par rapport à Bekri Obomoni, vraiment la gauche nanga. En tout cas, on met la vidéo Oyo. Bomoni wana ezali la famille, famille Libota. Toujours parce que chez nous c'est l'ambiance, chez nous c'est la différence, chez nous c'est la famille. Donc quand on parle de la famille, on parle directement des familles Libota, comme on dit, la famille, en famille bien soudée, une famille vraiment, je ne sais pas comment je peux dire pour la famille de Maman Bellevie. Donc la famille Moko Kitoko, tozaka vraiment famille à solo. Ba famille la biso to créer na kata famille Libota. Et l'équipe qu'on a ba famille autre bien la famille biologie, voilà. Et l'équipe qu'on voit même yango bandi kolanga. En tout cas, c'est vraiment une famille. Bon l'ambiance de chez nous na côté la bino bolanda, ambiance wana elo koni ezaki ko se passer na kati malobani e bimaki wana pour que message ya boy auto moni wana et s'affiche ndeka na teli bino pona ko sela analyse vraiment to coacher la bino la bomoni linda coach balobi linda vraiment azo coacher to moni keni ba omi bale ba mbanda. En tout cas ba se retrouver pour vous dire que ici c'est la famille. To moni Davina appartement Maman Bellevie Kandila patronne a vraiment plein de tournage kaka ndenge ezalaka comme d'habitude Mikolo balobi Moussalande. Donc Linda vraiment à la siège na balbi Moussala et les Kamaloba na ebele la famille. En tout cas vraiment on est là ensemble na coacher la binobo yo kanan et loko ni les alaki nini. J'espère que ça va te belé si batali vidéo oyo balandia on a TikTok mais nga na zo couper ces bino information na o l'équipe parce que la vidéo va publier vidéo et après vidéo on a qu'est-ce qui se passe par des commentaires par d'autres au ba aussi on peut ba vidéo to puis ba dur ya mabe. Donc il y a un moni biso de to yaka donc na yé par rapport à ça. Alors sans plus tarder bandi ko ngana on tire bino bolanda na nous et là on y bande ko se passer na kata vidéo ngo et puis après ça ndeshiko na ko ya ko répondre bino na commentaire on a tché ko tuka moko il y a des commentaires au mon bato ba tché na ko ya ko loba. Et là, on y vraiment poussé na vidéo au bandikolanga. En tout cas, Tolanda Toyoka, bah oh pesi bolandi bolanda kaka pour ceux qui bolandi après wana, bokoye ba message nanga ezani. En tout cas, bo like na vidéo, bo like vidéo ko sala bien, so ko like vidéo ko sala bien, to commentaka, to partager pepe comme la bande comme susu. Pour biso tozana pour la anti valeur, to limite to décortiquer anti valeur voilà. Suivez la famille, on s'y retrouve. Merci mon bébé, c'est l'anniversaire de mon bébé. L'anniversaire de l'année. Révélation de l'année. Tu as les prix surpris. C'est ça, c'est la révélation de l'année. Voilà. Oh, tante, oui, révélation de l'année.
Voilà la famille, ça c'est l'ambiance de chez nous. Hein? Et chez nous, ça se passe comme ça. Vraiment, comme je vous ai dit au début là, chez nous, ça se passe comme ça. C'est vraiment la famille, c'est une famille. Donc, dans la famille, c'est toujours comme ça. Il y a l'ambiance. Même s'il y a quelque chose qui s'est passé entre nous, donc nous devons réparer cela parce que c'est la famille. Kakande balwaka singa famille et bendanaka, mais et katanaka. Donc, chez nous, vraiment, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça la famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Kodin est poussé là vraiment. Sur vidéo, j'espère que tu as son message aux gens. Linda m'a fait pitié, ma ouais. Awakaka Davina Mutu, Azochai à l'aise, Azaka Kana assiette naïe. Yaya, est-ce que vraiment, na ta famille libota wana, Davina Kakamtakoki ko Linda à l'aise? Qui vous a dit cela? Est-ce que Linda ninga zawana aza mwana muke poye baki bato ba ochanga l'aise te pona vanda na place en côté? Si réellement ce qui Linda bande ko chemba batnyos bande ko che kati, mais Linda za oazate, mais Linda zoloba oazoloba te. Linda akuti eloko mususu na kati ya famille libota. Akuti eloko mususu o akuta ngo place moko ti. Akuti ngo akuta place moko ti. Akendane ko jouer akendane na ba chaîne. Mais eloko akuti na kati ya famille libota elekela maela Linda ti sikoyo. Elekela ye. Et puis jusqu'à présent, Belleville a signé dans Linda Ninti. A signé dans T. Azoyaka Babeni ko tourner azongine mais Linda a senti déjà qu'elle a katia bella production parce que akuti vraiment qui est dans famille mo o babara inattendu. O senti que Linda a senti place azala ki abandonne ko lexa air. Abandonne ko lexa pour na ya zo mo le ko maman Belvi a signé kambala moko. Ya tout tika ko botika biloba loba c'est pas seulement que David de mutu Linda a se sentir à l'aise capable David. On a beaucoup aussi. Si c'était le cas mais Linda tant que ça tournage je me suis en été hein oyati mais tant on a toujours présente parce qu'elle doit sentir que oh vraiment famille musu songa na kuti et sa famille moko boyena habiter son ko lobani donc c'est ça akuti maman moko gentil parce que Linda déjà loba on émission moko maman sila avec na bango tournage aussi OK mutolanda kuna lobango tout ça ka émission kala to zongisa. Alors, elle écoute l'eau mususu oeza na kacha Belleville pe na kacha famille libota. Akuti yango. Poko mona o mwi bana ba de ko seka bo de kana ba tournage. Ba mona na kate ba ko benga na rare mutaya kana ndaka mninga tembe. Non, c'est pas comme ça qu'on vit. Babi zanga mbongo mezana ba ko zana ba c'est très important. O ko zana mbongo ebele ba million na kacha ndako na yo. Mais o soana ba tout soana ba voisin to soana ba to ki pa ba tout yaya. Malade koki ko yelo grave bozala mbongo ozangi ata muto wa mema na hôpital tom sous téléphone na yo moko tom sous maladie téléphone eza musika ozoko kata ko poussa na pena téléphone na yo ti yaya okoki to ko poussa na pena téléphone na yo ti or po anini tozangaka ba osoko oza mutu moko olingi kozana ba tuto linga ko zelisika na yo moko c'est très dangereux dans la vie na vie otozako to s'attendre na nyonso ke bata malam baza bata mabepe bazali to kutana kana bata malam te futo kutana pena bata mabepe te bandeni ya kotambola mais engolo bateke yo fokima bato engolo bateke fo ozala bato musika non Belleville wana Belleville kutana makamba ndenge na ndenge menace kofinga hypocrisie ba comédien akutana na nyonso na sorte nyonso makambo mais c'est pas que les Belleville zakana bango eza aza yuma aza non ayuma ti ayebi ke na vie ezala kabongo na vie okutana toujours na bata malamu na bata mabe donc c'est comme ça la vie tu vois c'est comme ça la vie aza na temps wana te abanda koloba ke te na koloba sa mutu Belleville azaka na temps wana te parce que ayebi ke c'est la vie jamais batu nyonso bazala ka malamu mpona na vie te bata mabe pe bakozala mais ya kozala ka bien na mutu nyonso c'est ça. Alors Linda ekokuta eloko musu na kata bela production to tika biloba loba to tika ba bloko to loba ta kutu vola pesa ta nani Kenny nanga félicita bon anniversaire na loba ti kola ko loba en tout cas happy birthday to you Kenny de nous des familles libota to te ko l'émission Kenny
à ça qui mission naie abimi nulle part, rien que chez Belleville, nulle part, je vous dis. Je vous dis la famille, nulle part. Alors, bino bato bozana pour le koloba. Belleville, ayebi ko je mutei ko je to bimisa bato boy. Mutosa musala. Botangela nga bato babimisi bato, bana nino babimisi. Bani babimisi bota Belleville niveau bano azo bimisa ba osa musala pe bazo benga ba partout. Bino mo botala. Oh yaya. Musala ezana kati Belleville TV. Alors Linda s'est retrouvée. Ce qui pendant yo mto komi bolobio Linda okosi yaya, okosi na yo. Eza que rien à faire boza makamba ko sala. Bo sentir que na famille bote Linda place que aza à l'aise. Tu vois, Aza vraiment très à l'aise et donc soit bino. Ce que boza makamba ko loba et comme yo kaka Davina ta check attaque Davina comme ta check où elle est mal parce que Davina aussi elle est de famille libota. Ce qui déjà m'a coaché à l'aise là maman besoin ça suffit. Hein? Bon bah te lokuta. Là vous bozo loba bongo parce que Davina nem ta poster oui ce n'est que normal Davina mais ça na bongo. Davina mais ça na ba poster ko poster ba vidéo tout Davina mais ça na bongo. Aza ka déjà bon banda kala. Ozomona yo kanisi na batu musu basto ma so na batu nyonso fo batu so ba afficher non batu so ba na poster na ngote mais Aza bienvenue chez Belleville TV quand on est dans le balami kata Belleville TV mutu nyonso za la kala bienvenue yango mona batu ba sepela kaso mutu so ayoki appel ya Sylvie on a dit secrétaire à Belleville TV ayoki appel ki ya ko jouer mutu nyonso za a sepela ka et ça kaloko a fait ta bonne parce que ba yebi à part non ko pesa mbongo et ambiance ezalaka on sentir que c'est la famille au moins vraiment que oui our famille on sentir à tout ça na ba problème na kata bela production on a ba problème té na kata Belleville TV yo moko on sentir vraiment que aux habits aux à l'aise alors Linda azaki humilié azaki mutu moko babaka via internet ko finga na ezaki vraiment difficile pour na ye alors a se retrouver na kata famille libota yo o mutu so ba ke Linda o boyebebe ozaka yo mona Davina mtazo kochoka okosi yaya okosi Linda batie kapa batu nyonso yo kakete tontongi voyez bien monter bangono so batie ka ici chez nous c'est la famille donc botika biloba loba yaya botika biloba loba la place ko loba ka boye bokila kota ba film la bino botika biso to na ambiance na biso leto misala voilà la famille ba lobi film la biso to kota totala o eza vidéo pourquoi la tiki bino on se retrouve lobby